Bien-aimé dans le Seigneur, Ezanga servante Nabino, humble servante, la sœur Angélique, Moutinga, chantre de l'Éternel. Nazo invité Bino Batonyon so Obozo Landangai. Naba Oba Ebinzambe, Naba Oba Ebinzambe te. Boya le 22 août na Riged. Boya to Sangana to Yembela Nzambe. Yomoto Ozo Tungisama na kati ya Mignolo, na kati ya Pasi. Yaka to le Nzambe elongo to kumisaye to Sanjolaye, to netolaye, à kozanga te na kosalo bien-aimé, ça là vraiment il y a important o ya poto kumi sanzambe na lola et à kosala bino ya minene zambo nazo salela asalinga matemba kamba minene yangwana nazo benga bino pe boya to sangane longo igno fait la force to sangane longo akofongola maningi salo la joie na bien-aimé dans le Seigneur. Yoza na problème na kobota, ngape na zali na problème na kobota, yoza na problème na libala, ngape na zali na problème wana, ozaki na problème ozaki païenne, ou soit oza na problème moko dérangeant yo olinga koyamba Jésus Christ te. Na moment oyo yaka jour wana nzambe wana akotoucher Saint-Esprit akotoucher yo oko solution na ba problème na yo. Nzambe vraiment azala na bino apambola bino ba nyoso boko landangai et puis boko zwa tona bino ya koya jour wana boko mona miracle oyo nzambe ye moko na lola akosala pona nzela ya banzembo oyo nyoso ekoleka journée wana nzambe na ngai apambola bino. Merci beaucoup.